ta yula. Tout le monde a en pleine cuisine. N'habite mais qu'à expliquer du ça pourquoi. Naza awa nazo tumba ba brochette obimo bozo mona. Nazo tumba pona moninga nanga bo mwana. Camarade ya bo mwana tango mosusu le kaka bonde ko eza pona mariage mabinda maboti ya mwana nde donc biloko tozosala eza pona ye à faire libala gentil donc l'autre toza na esengo moko ya olobela te esengo kitoko donc so omoni kenga naza kote oyo nazondima vraiment na zika donc alors makambo eza kitoko bomola biso kaka na soir mpenza nde makambo yango eke banda mpenza naza vraiment na esengo moko naofélicité papa nanga Soleil mobali kitoko mobali vraiment zala papa maboti kitoko na CP. Bonjour. Bonjour. Maman comment on est? Comment on a Mimi Kopa? Mimi Kopa. Tout le monde Mimi Kopa bien bas. Bien bas brochette. Ah tout cas on sala ngo. Pesa na moi fina yo. Ah non sala penze loko pona petit na ngai. Tala ka petit na nga mabinda. Ya on sala loko na CP penza ko sala loko pona petit na nga na bomeli en journée donc les lopena. Bato ba olia biloko ba osepela pour to sala on pe na goût kitoko donc talaka bato ba olia kitoko biloko ebele non to lete mais kitoko donc na ba peut-être kitoko merveille ngamo maman ma fitaye ma fita na oloba ni na oloba exactement magemo mikaratanga za mais ata o to ane sengo. Bonjour. Maman, comment on est? Maman Zozo. Voilà. En tout cas, tout le monde est en plein service. Donc, c'est ça pour l'année. Bon. Voilà. Bon. C'est ça. Bon. Non, c'est ça bien. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Maman, comment on est? Il fait cousser. Bon, fais ça dans la vie, n'a pas ma binda. On m'a allé au salaire. Et c'est moi, famille, donc, il était dans ma case. Pendant qu'il est banque, comme tu n'as pas soleil, donc, au lieu d'aller à Gogo. Pas ouais, fait un bel été, c'est la cause. Bon. Il aurait été bel, tant mon frère, il a bougé, il aurait été donc, son mot donc, bon père, malgré ma passe, là, bureau, mais on a choisi. Et c'est maintenant pour la rana, mais tout ça. Bonjour. Maman, comment on est? Maceda. Bon. C'est mon casse. Bon. Nous avons le bon côté. On a fait une somme dans l'ongonia per la désolée. Le soleil dans l'ongonia per la muquete respect. Respect penda bien donc respect pour le journal de l'openda. Ah, ton maman là yo. Les gars. Bonjour. C'est présenté mon corps parce que bazo là. Zanga mama mana toena feti mona na makinga lelo eza mokolo esengo mobali ne awuti kosisa makambo nyonso oyo mobali asalaka mpa ya mwasi lelo eza mokolo esengo ya kosepela na fami ya mobali fami ya mwasi toza na esengo naza na mingi ya koloba te toza na esengo paske so moboti bana na yo mwana na yo akoli abali babali ye mbongo ezalaka esengo mingi merci.
Comment on est dans notre travail? Nous autres, il n'y a pas de fleurs, on lit à fond au Penza. Pas senti pena oui. Oh le beau pour camarade à Lidi. Pour camarade à Lidi, nous avons l'âme. Comment on zoome on a kata? Moi c'est un. Moi ça fait de ma collection. Oh aïe bien, on va éviter aïe bakaza. Allez, qu'elle dit, hein? Biso bana madame. Abi eza biso bana madame asala aza service traiteur de sur madame na biso ya bali muninga bali sepela. Tozaka ka to lamba ba bonne fête na bino ya to sepe muninga bali sepela. Po biso pe nzama pambola biso. Biso nde ba élève madame. Lidame. Madame Lidi. Madame na boîte ya ouais. Élève le monde appelle ça Lidi. Eh, t'as la caméra. T'as la caméra. Eh bon moule. Yo mon la réunion. Yo na compte la réunion. Tout le matin on va aller madame. Tu vas pas la tu vas pas la réunion, pas la réunion parce que yo ça sala ndeza la ka. Uninga bali sepela ah. Gentil. Ah, li ka na moto te. Ah. Abengi base na elo, base na kama. Ok, Loba. Nane singwa makasi. Ngai nazo sepela. Na ndenge na bokoli mwana ngai akutani na mobali ya malamu lokwa Papa Soleil. Alingaki ye balingani. Tango babandi amoni kabite mwana moto malamu na honore ye. Aye ko bala mariage. Nazane esengo ya makasi ya mingi. Esengo ya mingi ya bote ngabe bakoko. Papa Soleil zamba pambola bino. Apesa bino makasi bo pikiniki na bana na bino. Kombanga na mutu kino na makolo. Na kombo la Yesu Christmas. Wana
En tout cas, il m'a dessus. Action. Bonjour. Ça va? Se présenter? Moi Magali. Moi c'est Nani. Moi c'est JP. Tosaka misala semeki ata na oyebi biso te. Profiter kaka. Oh dessert ben invité na yo Po nanga kuna ya te mais JP na biso ko yie te makanga no libala bu. Bia. Na bité chérie no ya. Obambanda pe baza mwa mingi mais mutamka ko profiter kaka. Tozo luka ka bituma ya voter nga pardon. Et ça le quoi élection votenga yaya. Message. Moi c'est on ka bo mona ka na siso sa bassin o mona o ya ma prochaine. On va otuba donc na za ko. Moi ça Willy yana moi ça Willy ko loba nda. Ye. Biso soir. Ala kuna putu ba mona o kende biso soir. Ngano filmer kuisa na biso soir. Yabi de voter nga yo tina mbongo babalanga. Voter nga tina mbongo babalanga. Miso zo so miso kusini linga. Na oko ka. Baba olia kuisio. ah le kami. On va dire premièrement, avant de commencer, je voudrais vous présenter nos sincères excuses pour le retard avec lequel nous débutons notre programme. Cela est indépendamment de notre volonté. Mais sous d'autres cieux, la faute est partagée de part et d'autre. Car dans l'invitation, nous avons bien écrit que la cérémonie va débuter à 19h. Mais ici, quasiment tout le monde s'est présenté après 20h. Donc, on doit s'excuser de part et d'autre. Ce qui est comme il dit, comme il était en haut au place de ça. Voilà. De manière brève, je vais vous dire la connaissance de notre présence ici. Votre présence, s'il vous plaît. De manière brève, nous allons vous dire la connaissance de notre présence. Nous sommes venus assister notre frère et notre soeur. Notre frère Soleil Maboti et notre soeur Mabina Munganda. Demander la grâce de Dieu. Je vais inviter le révérend pasteur Donatien Kokila pour nous dire la prière d'ouverture. Dans le conseil de Nzambazoya, au Béti Mamboko, que nous déléguons pour consacrer. Nous donnons le micro à pasteur Donatien Kokila. Merci. Yawe Nzambe na libere totomboli kombo na yo na pokwa na lelo. Nous te sommes sincèrement reconnaissants au Père na bulamu oyo nyonso yosaleli biso na mabota nyonso mibale. Bokutani ya boye ekozala possible te soki eza ngolu na yo te. Bolingo ya boye kokoma kino kosalisa bafamille kokomonana te soki ngolu na loboko na yo te. Lelo nde ezali mokolo oyo tozali kokanga libala oyo kati na mabota tikete yo lozala kati na lisolo oyo ozalaka alpha ozalaka omega. Tango fiancé ebandaki Nzambe yo ozalaki lebandeli comme alpha. Lelo tozali kosele mariage coutumier tikete yo ozala omega, afin que nyonso ekosalama esalama sous ta divine bénédiction
Et que tiki poko oyo so maboko na yo afin que tout ce qui va se passer ezala na bénédiction na yo. Kosepela na biso, kolia na biso, kobina na biso nyonso ensemble. Esi baba na ngolo na yo pe na family oyo nyonso ekopesa kimia te. Oyo nyonso ensemble ekotoka bolikotela telemeli yango na kombo Yesu Masia. Tikete yao yono zala mokonzi libali suka afeke na kobima na moko nzambe yono zala motambusi ataba oyo bakolala kino na tongo yono babila kimia ote totaki babuleni na yo na kombo na Yesu te kongeni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Na mokuse s'il vous plaît. Tomateli wa kinya na mokuse kokoye ba basangisi biso kati na kwa esika na mabota na bango dolanda mobali basangisi biso apoko lelo ye komona ye. Votre attention s'il vous plaît. Il s'appelle Ntimba Maboti Soleil. Voilà. Il est né, s'il vous plaît, il est né à Kinshasa. Il est né à Kinshasa le 25e jour du dernier mois de l'année, donc le 25 décembre d'une certaine année. Il est le fils de papa Maboti, d'heureuse mémoire, et de maman Yamba Victorine, d'heureuse mémoire. Mais ils sont représentés. Au Sénat, la papa Ndouzi va représenter papa. Voilà. Il passe ça. Il y a Nego Soleil Maboti. Oyo asamisi biso kati na kwesika ye nzusu Maboti apela. Voilà. Toseli mpe na famille mobimba esika bazali batelema kote ya babango. Présentation, il y a Papa Soleil, DJ Amon. Présentation, il y a Papa Soleil. Si on a la présentation, moi, si pas l'équipe, parce que nous sommes à l'équipe. Moi, si on a à Saint-Lucie sur le lot, à Coco de l'eau, il y a du temps pour moi, ça peine. Votre attention s'il vous plaît. Elle s'appelle Munganda Mabinda Marios.
à Monaki. Elle est née le 10e jour du premier mois de l'année, donc le 10 janvier d'une certaine année. Elle est la fille de papa Munganda Luamba Muloko William, de heureuse mémoire. Et de maman Mabangi Tabola Rose. Yewana abotela famille Makoti, moi c'est kitoko ozana ye. Tolanda tobeta kieki ekisima to sisana. Maman o abota Madame Mariance, Kombo nae Maman Rose. Bolanda nenga bima jeune wana kaza mokolo. Mais amuna te, elle est toujours jeune. Elle est toujours trop belle. Le roi a 25 ans. Mais si on a le monde à l'air, voilà. Voilà. Papa, Madame Mariance, papa Naye, représenté par Tata Moissi Louisa. Tata Moissi. Voilà. Yewana, papa, Tata na Mabinda Yewana. Ok, merci. Merci. Merci, DJ, à moi, DJ. Na province ya Kwango, na secteur ya Ganaketi. Est-ce que bana Kwango bazaka? Basulu bazaka. Basulu bazaka kisa. Bon, ma redevance, Oyo, a lengelaki quelque chose, maman ya Mariance Azali. Olukie na Bonkutu, de manière secrète, de manière un peu discrète, Olukie. Mais, donc, il n'y a pas un temps prévu, donc, de ça, je vais déclarer ça. Voilà. L'engagement qu'on va un peu, moi, Olukie, voilà. Donc, continuer, déjà, on va lancer l'ISO. Donc, c'est là, la biso nyosawa. Limemia tobima na molandi te soko sisi masanga te omoni kotondi otiki molandi obimi okei po contrôle eza libanda ta bakontrôle yo olobake non bamanke yo respect donc tosalisa nyonso eleka na limemie ebandeli ti suka na biso nyonso eleka mokili ya nzambe ntango nyonso pasi ya mokili esilaka te awa na se tozali na mpasi na mokili ya nzambe kolanda malamu balobi ya moyibi kozala balobi ya oyibanga kosala boni etumbu ya mokili What
Esther.
maître. Mon hôtel fait trop lieu. Docteur.